so bazongi sika nkesa mona ngo eza mo flou parce que comme nini comme royaume na ye que soki ya keyi ba mutu mususu mutu na simbité bazongi ça y donc yene mutu simba non mutu mususu pas kozala pas à remplacer Sony ande uri akakenza ndele ka no samisa mutu mwindu te tango gombesa kalina mundira no samisa mutu mwindu te so mutu mwindu azana problème ba kotinde pa ya vie nyangara vie nyangara ndaba no samisa mutu mwindu avec mutu mayele mutu sala droit kala ye yene ba ko samisa ba problème na biso mutu mwindu tu mundele soki oye yo mutu mwindu bena ba problème bena ba conflit na bino et pas mundele tela bia bokene nyangara akata ndebe siko mo nyangara akata bimati comprends bokene nyangara akata siko nyangara akata wana siko amume musika bozo yadi nyangara akata siko mbala moko mutu bino kaseke saka eshir o comprends so muninga na yo nyangara akata bachelo bina munduki lelo ba violo yo le babenge yaka susu na ya ko viole yo na chelo su munduki oye susu mbango ba chelo su munduki mususu ba viole yo papa tout ça la série non biloko susu ba kata ngo bongo pona ba décourager pe bandeko mususu oyo bazo ba monter ba pièce on comprend mutu déjà boye bena mutu na plusieurs fois comment so misango viole lelo biloko susu ba kata ngo bongo pona ba décourager bandeko ba sebele sinon tena yo lo bito kutu na makala nino a viole mais ngana mona bino chaque jour o te abanendo ko violenga biso na Congo to ça biloko belé cop ce qu'on a passé mon na sali prison c'est ça qui prison nous sali prison ba comme cop par contre ko s'arranger ba beta la siko yo muto o songo matana moi succès ba betio loko wana so ko pays obligé l'arrêter OK prison c'est ça le problème ba tu ko misa manzaka le ba profiter na calme na maîtrise et na bonté ya Félix sécurité ba tu profiter na loko wana c'est ça faiblesse ba profiter na ngote pona muto azuma article na sali à l'équité destitué. C'est une grande institution. Ce qu'on destitue, Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Gaylor Malanda, votre frère. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La sortie de mon tout premier single, Docteur Jésus. L'exclusivité du clip sera disponible ces 30 sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis venu auprès de vous pour vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Gaylor Malanda TV. N'oubliez pas de cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez la vidéo afin que les autres aussi bénéficient de cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Un seul mot de toi, seul les médicaments. Bienvenue chers internautes partout dans le monde. Bozolanda biso susu na émission na bino bolingaka mingi émission Tolobele yango. Allez-y comprendre aujourd'hui. Je suis avec l'homme de Dieu Papi Kilolo Oilo Toko sala bongo ba analyse par rapport à ba actualité aux ça que se faire passer na la République démocratique du Congo. Émission lelo, je vous dis vraiment en tout cas restez branchés bino ebinenge ndeko Papi Kilolo nenga bimisaka biloko na ba vérité to sola tout sauf rien. Ndenge émission bolinga ngo tolobela yango makambo etali émission lelo ko sala plaisir na ba téléspectateurs nyons tout oyo balinga bongo votre humble serviteur Christian Tiko autrement dit anti-choc tolobela yango nazana sengo bongo na makasi ya réalisation ya Swana auto sala lelo yini mta simbilinga caméra allez-y comprendre donc moi technique moi micro moi problème mais yango tozo faire passer ka communication na dictaphone ya téléphone pona ko sala bino musala o bolinga bongo na kitoko makasi émission ça la plaisir na cardinal Luanda aboya zozo Luanda patindela ngambongo na lobango vérité émission ça la plaisir na grâce matuka émission ça la plaisir na petit na ngai mutuka munene divine mondia yepaza concert na biso émission ça la plaisir na Dr Love Christian soit na sokona za prière ko pardon soit na les grands réalisateurs expérimentés na besoin sokona ya m'inviter na ngai ndeko Papi Kilolo bonjour Christian Siko. Bonne santé. Non, santé, ça va, Dieu nous fait grâce. Tout ça bien. Nicolas apparemment kimi hein. Bon, moi ba makamboka ndenge salaka, tout ça na mboka ya, mboka na bisoti, mboka yebinde to lo bagati. Mboka oya, tout ça mboka bana na bana quoi.
mboka bana donc soko bimité moyen au vivre exacté donc de mo mona ka période mo to zali to so mona na période mo so mona to limwe à part na musala nzambe pe y compris donc c'est un peu ça quoi. Donc tozali mais 3 invitations en absence au monde na rasouté ba téléspectateurs au balanda ka mingi na émission na biso ba bane ko komela biso boni ndeko Papi Kilolo ba actualité zebele zokota azomona c'était dit à quoi? Oui, quand on est là tu yebisa yo toza na musala mususu za na oza musala nzambe omoni soki période wana oza na ba parce que on monde to vivre na ba principe monde za na ba principe automichela exemple tout so bike nonga ina bike moi tele za moi na nga sacrifice to mona ngata na bandeko na biso musulman ba mona bango ya ramadan de période so le qui est musulman ils a pas sur joyeux parce que ça moi na ya ramadan donc biso ba chrétien malgré ça na moi mon côté mais chrétien ça quand le christianisme et ça monde ya relation et ça religion té religion et ça part relation et ça part religion de monde bandeko na biso bi ba ka religion ba marcher na système moko to sambela na chapelle tout ça tout ramadan to kendaka mek to sala boye to kendaka kamba on a un système en religion mais na kati ya christianisme et ça relation et ça le rôle à papa ça na bana na ye mais moi na so développer relation il na papa na ye parce que ils ont relation comment tant Yesu batuni comment est-ce que to bana ko bondela abi voici comment est-ce que vous devez prier notre père qui est aux cieux donc à côté sur la relation ya papa na bana ndo mona parfois na kati ya christianisme mutu na mutana ndenge na développer relation na nzambe na ye muso ba geno ngai mwana ngeza la mois de mars muso mwana ngeza la mois de janvier donc ça dépend ndo boni biso pe et la ba mois mususu pe za na ba période mususu et la période na yo oh ya yo moko peut-être le bakeno ba période na kotambola mingi te na ko mingi te il faut na tisser lien wana na tisser relation wana ngana nzambe pona parce que nzambe za relation à chaque fois faut ko banda ko ezako la moi ce que bolingani ce qui va période muso zo mona na mingi te o sentir que relation na ye eza so bien te nzambe pe sa bongo parfois il faut ça mingi na nzambe à comprendre que non vous avez une bonne relation donc ça relation. Très bien, frère Papi Kilolo. Je pense que bande connu sous Bozola Ndabiso partout dans le monde. Je pense que Belé Bazara ne sait autant Bazomona l'homme de Dieu Papi Kilolo. L'actualité c'est Belé. Les autres robetama l'actualité torbombati. S'il faut bimisa biloko bimisa yango. Pasteur Mokona libéré injustement ou légalement. Pasteur Soni Kafuta quand il rendait compte de pasteur, bah comment les mélaye pour na étant que président, il y a église de réveil. Martin Fayulu arrivé à Kinshasa absence à Jean-Pierre Bemba na carte aéroport. L'actualité belé aussi faire passer sur les qu'il a biso a. Ndeko Papi Kilolo surtout banana na moko. To banana kanabino batanzambe. To banana kanabino batanzambe, je pense que ya Godin Tiko frère Papi yo bena loka puisque mon est moi kala ndeko Papi Kilolo tomoni pasteur Soni Kafuta président de l'église de réveil mais tout d'un coup à sali ba émission contenu à Golobake c'est comme si ya jouana ya bato nzambe comme tricage tribalisme lokola ye aza musweli ba komi ko telemelaye pour atika poste pour bazongisa kakinza analyse. Oui, en tout cas, il y a un bon habité, tout ce qu'on a dans les réseaux sociaux, tu habites ce que c'est à solo. Ndenge tout ce qu'on a déclaration là, mais parce que le bac est pas fan de ça, il y en a assez. Vu ma camarade bango quoi, ils ont un zoom, ils ont parce que on est à cuisine moko un peu interne. Donc bazo lingaba fan de ça assez peut-être vraiment que tamboli bien té, c'est là bilo nous estamos samana règlement d'ordre non et vraiment que comme il banda de la fan de ça on ne sait jamais mais ce qui déclaration est ça solo bilo bozolo ba wana yake parce que ba fan de ça parce que azamo swahili makambo sana maboka baluba mon frère c'est trop bas mais tribalisme on côté partout tina batanzambe mais c'est ça le problème ceux qui ils a bongo beaucoup bazo bongo ils a tribalisme pardon ndenge bazolo ba na landi nani numéro na landaki balobiki ye moko pe nani pasteur Soni azolo bakeno balongolinga parce que naza mo swahili abiki bokonzi sana maboka baluba mais non on est ça ko tomber na niveau moko trop bas. Est-ce que toi vous pensez que pasteur Soni Kafuta grand homme dédié à coller à la télévision David a annoncé le bon mais on vit son rang à quoi jamais retenir babilo bon même ça solo vit son rang tout banana cadre wana vit son rang parce que a déjà un mot très influent et le loba ba te belé
bakondima yango siko tango soka déclarer lo bongo oyebe lo ko déclaration na mboka oyo tokota na monde ya tribalisme lelo tokosala bémission de tosala émission boyeta eko bémission yo bengisi bata tribune yo ngape na ko lekala bémission bata tribune nga c'est ça le problème des fois to ngito ko ya sikoyo to comme na ba chaîne télévision mususu que non o chaîne za ya baluba o za ya swahili o chaîne ya Congo c'est ça apparemment c'est comme si c'est bandit hein non omoni to so tomber na niveau moko ya mabe bon ngana zo lobelo ko moko omoni lilo balanze pe fait kokisama parce que lelo oyo en tant qu'un homme de Dieu na ko sala ba déclaration na te obi que lelo tout ça na monde moko ngana otambola na o sentir na so yoka on sentir que tribalisme zo kota na ndenge moko ya kosakana te eza na guerre moko ya CCA o ceux qui te tirer na bino attention te lobi ko sala danger au moins ba koteli mutu kuna basali massacre ba bomi famille pourquoi moment ya ko bomelo ko na yango bino bandeko na biso ba média bo sauver biso pe na eloko wana na moni que ba serviteur de musu peut-être ba comprendre te monde tout vivre Congo eza ya ba tribu eza ebele na mboka oyo et puis to misaka ba luba ba soyeli ba Congo bangala wana to bosa na ba pendete to bosa na ba suku to bosa na ka banani to bosa na ka soki ba bibi ko les ebele na ko tango ate eza tellement ebele suko tribalisme ngo saka na 4 bikolo OK zaka na 4 bikolo ande bangala ba kana ba soyeli te ba soyeli na ba luba te ba ona ba Congo te ce n'est pas ça biso ba serviteur de tout ça censé ya ko protéger nani wa Mobutu to bana to bana Mobutu azali mutu mabe asalaki boye e asalaki païen Mobutu afandisi unité nationale na mboka oyo point positif ya Mobutu ya wana a gagné eloko wana c'est-à-dire que unité nationale c'est comme si et le Congo ça l'on a départ d'autres puisque tant que Joseph Kabila zalaki awa tout monde qui va privilégier ça qui rien que ka baswahili les autres comme une époque il y a président Félix Tshisekedi tout le monde peut les va privilégier comme baluba parce que ça c'est fois si pasteur Soni Kafuta aleka pour asala a revendiquer ba droit naie par rapport au tant que président Bolimbo Fandissé dans les vides accusation malongue ça pourquoi Bosong Sarara pasteur Kakenza pour quelle raison Zumonte que makambo so que des pères puisque n'époque Kabila baswahili bazaki favori lelo tu sais que d'ailleurs baluba ne beaucoup mis en avant et yoka problème yoka eloko wana est-ce que yo ça sire que so balongoli so di bazong 15 et puis quand ça muluba et l'autre solo quand ça muluba te so ka ça et tout casser n'est pas muluba parce que quand ça casser maza muluba te tout ça na casser sur la bibi ko le belé na casser sur la baketa tout ça na ba songe tout ça na ba tout ça ba luba te ba casser belé ba ça ba luba te tout ça na bikolo eze belé ba kanyoka ba ça na kasai on se comprend mais ce qu'on a on dit tout ça mais na cacher na ti ba luba so et puis que 55 et puis ngana limité bon na éviter ce 55 ya solo on comprend et ce ça y est en tout cas ben normalement on peut moi flou place wana parce que tout le il faut tout la vérité mususu so 55 vraiment on ça moi flou parce que comme royaume na ye que ce qui y a que ba mutu mususu mutu na simbité bazongi ça y est donc yene mutu simba non mutu mususu pas ça pas encore remplacer Sony en dehors ya 15 na kata plateforme na ba Congo bazali non na kata plateforme na bato bele bazali ba ko pe mutu moko kaka tsela ba ba cheye mais est-ce que ndeko papi kilolo eko za la te parfois pour la vérité oyo ndeko na biso pasteur Soni Kafuta aloba ki na ba média pour na propos makambo ya Justin Malonda na cardinal na biso ambongo bon moni terrain wana kuna ko tango mingi te parce que ça va terrain moko très compliqué so baso babilo ko wana moni so ko tali bien na kati ya toute la forme te fond pour abimisa ba vérité fond ya problème wana c'est-à-dire que makambo eze belé je mona le kana émission le bara moni bilo so ko plateforme ba sali pour na makambo nzambe wana nzamba sana kati ya bilo wana te bilo wana nzamba sa te da bilo bato ba vandi ba beti machine ba ba calculer ba sali ya bino yoko mo le bara français bien yoko za la porter parole yoko mo sa ka bo mais ça cho nzamba sali ba tuté comprendre ndomoni batsuko ba kwena ba piège wana bisika so nzamba salite voilà ba résultat to zaka ko recruter lelo comprendre bilonga ba salaki yango ndomoni ngana ba ngona kati ya plateforme na église réveil o be za ba grand serviteur de ba na mboka oyo ba plateforme ba sala pe succès ba c'est belé ba pa na so sita lemba bazali barola dalo bazali ça na plateforme ya réveil ba Marcelo tuna si bazali non ça la plateforme ba pa na so ba mutombo o ya ministère amen ça na biloko wana te ba serviteur de Dieu parce que biloko wana ba comprendre que nous sommes salaki yango pona moi ba intérêt moko boy mutu moko bozo mutu qui nous représenter bino bon to boité na likamunyo surtout organisation za la kaka boko s'organiser bo sali yango mais biloko wana tango bo sali yango na bo moto boni bo associer nzambe ba résultat yango
c'est-à-dire que nzamba za na biloko wana te et ko ba intérêt muto akena cop na quoi ba bengi ye allié ba pesi mo quelque chose allié ayepe ko toyo apakusika ka munoko akosibino. Très bien ndeko Papi Kilolo, je pense que ba landini stu ya émission tolobele yango o za karin ke ba analyste so sala bongo na ndeko Papi Kilolo mais na ko linga to passer na régie totala na image oyo ya ndeko na biso honorable oyo babotolaki lupango lelo et pas ya ex-gouverneur na biso ngoka changer asali vidéo mo azo parler sur baluba na sur batabandondo tolanda otiko kota na ba micro kindoki no lingolo ka batonyos na Fabien Kizwanik yo kokai na mama Denise o bino bozo ko finga ka bo finga mama asali bino nini moi c'est bato alobaka te azape na tina na bino te akipa pe makama mobali te jamais a répondre ba yo bana poto bakanga yo ndoki oza ndoki siko lingolo ngana kindoki no soko yawa to ko chelo elo mo pato ukanga yo na ndoki no to tambuso na boulevard de 30 jours attaque ndoki yo zo bangate yaka nga siko na ukanga na baluba mais baluba ils sont encore plus calmes et civilisés que vous autres. Les baluba n'insultent pas les gens, ils protègent les pouvoirs mais bazo ko protéger batonyon surtout ils nomment batonyon surtout même ba finga bango oso moni baluba ba menacer mais yo zaka contre moi c'est baluba pour l'année moi c'est baluba salioni hein monoko lange ko tanga kombo note nazo tanga ngo siko po za muyaka loko za muyaka tika yako tala bande ko no ba yakande ba o gérer ville à Kinshasa bino boyebi ko gérer ville hein na koyebisa Félix aluke la gouverneur a vu le problème a bengana bino ba yaka beaucoup ko gérer mboko te bo be gérer ville à Kinshasa bino boyebi ko gérer ville hein na koyebisa Félix aluke la gouverneur a vu le problème a bengana bino ba yaka beaucoup ko gérer mboko te bo bebisi Congo bokomi koteka kaka ba pousse boulevard 30 juin moto a pousse akotambola kuna ndengini kasi musana na bino za pousse hein yo koma tesika mama Denise azali mais pousse nano otiki pousse na otika pousse na kuna soki na maluku soki wapi hein OK no kota tio que no bana mwasi ya bato hein yo za contre baluba pour baluba sabinoni bangala to gérer 32 ans ba Congo ba gérer 5 ans ba Swahili ba gérer soki 21 ans ba siko baluba bazui pouvoir okotika baluba te ba vivre na moni pata moluba moko ta botola motelo ko be moluba moko menacer bato aka baluba so bazui pouvoir ba ko sa basale loko baluba baza calme mais ils ont droit de se défendre contre bino ba bandi hein? Merci soit na réalisation oyo na image ototie la biso ya moke ndenge asali woni sa analyse na ye alobi vérité alobi baluba botika baluba calme puisque tu sais que d'ailleurs azana unité tu éviter poser l'avantage n'est pas récupérer Paxel naie bon tu éviter on est ça ba propos tenir ça engager ka yemoko moke mais ndeko Papi Kilolo l'actualité zebele toti komona kala mingi te awa ex gouverneur na biso mwana ya mwasi esali ke na ngambo dossier bana depuis kala ngambo ya moke a récupérer Paxel naie mais mwana ya ex gouverneur na biso ngo ka changer asali ba vidéo oyo accuser mama Denise ou pas na ko kwa accuser te injurier donc afingi. Et puis un jour à cause à la moitié il y a président tout le monde que le bongo on a un simple dame a manqué première dame et c'est là qu'on dit te le kwana ko gicha meko ko sala mutinyo so plaisir te c'est le moko biso to condamna ki yango parce que même pas na respect à âge hein basa âge moko ta ko bana ko finga été parce que le nga kamo ezali ke le pas on les mama Denise te et le bana ko ezali na kamo na binamitu comment maman Denise se retrouvait na likambo na slandi vidéo na bino comment maman Denise se retrouvait na likambo obi ke lelo yo ba mona couple présidentiel le président Tshisekedi ba mona partout comme partout ba recevoir ba bundi ba so wela mbongo hein ba se ba bundi ba wela mbongo nyoso kaka baluba Tshisekedi kaka na baluba on se comprend donc c'est-à-dire ba ko mona partout ndo moni bato ba so na likambo lupango lupango ya yona mokia zani muluba nini te mais mbala moko mama Denise à côté na kati kokoma pe première dame bébé est-ce comme la première dame beauté na pe na beauté non on comprend eloko wana ekoki jamais ko se pelisa congolais nyonso ekoki jamais ko se pelisa congolais nyonso mais eloko so salinga e kamusinga salike tango ya koloba olobi en sans papier mais tango pardon sur papier c'est à dire que pardon n'habite est-ce que pardon la comédie qui est
On a tout évité. Bakomela to bakomela qui était. Et donc na mituna ki yango. Comment tant ozoloba fait que mutema nde zoloba. Mutema eza ko s'exprimer. Mais tango ya pardon et c'est 5 papiers. Donc pardon en réalité outi na mutema te. Et outi na papier. Donc on se comprend. Donc c'est ça le problème. Quand on a un peu moins compliqué, au lobby on s'exprimer, mettons un pardon et comme un papier, et ça moi passe. Donc c'est-à-dire de Koana, en tout cas, et le Koana et lesquels qui bateau. Akoki jamais ko ça maman Denise Nyakero n'a pas problème na ye. Ils ont un problème na bango moko. Fallait pas résoudre un niveau na bango. Banga ba ko ça été. Et puis tant solo baké maman Denise Nyakero a mis à tel ko mema ko azana plainte mo ko sali contre moi na ngo kasanji. A sali plainte mo ko hein mais problème des ali qui zaka batu. Etikanga na yo. To moni ngo non eloko boso continuer na mboka, batu bile ba no sala yango ba ko la pinité. Bilo boso ba sala yango te que parce que to za na pouvoir to nyoko la batu. To sala ngo ande ba sala ngo ande pona ko éduquer. Parce que ce que vous sali yango te dorénavant, mutu so pa ko yape na ndenge na yepe afingi. Tango to solo ba kiyo ba ndo finga maman Olive na TV, ba finga maman Olive, ba finga président Kabila, ba sala le côté. Yo za siri ke ba finga Kabila na TV, président Kabila na TV, ex-président. Ba finga na TV, maman Denise maman Olive. Là il bani aleki na TV afingi mutona ba inquiété ba poursuivre était non quand même injure les gens condamnable tant ofingi mutona so ofingi ngaka mutona le kananzela na kofunda yo parce que c'est même na loi il y a un article ils sont condamnés le wana ba injure wana tant osolo bana mutu osako c'est il faut ta la peine na mutu solo banaye tala nanu ajinaye tala ranaye osolo badi lokola mwana moko boya netika fimo boso na veni akolakisangani non moi respect on est faux ça là on me dit toujours bazana moi folie wana ya folie de grandeur netika ka moto affaire na lobakango parce ba débrancher ngo et s'il na nuté yo so mona ko ndire moto affaire na ko repasser lamba ba to so ba teke makambo c'est changer makambo c'est changer ndango biloko wana air moko pe faut moi ngana senga moi rigueur faux ça là parce qu'il faut respect, à travers le pays où ils ont droit, ils ont développé le niveau nini. Non, non, mon até mutumwa leki na TV, on y finga nega moi si il y a chef de l'État, on y moi chef de l'État. Tout ça le baté pour na te pousser, tout pour na ba kangaye, ba salé ma bête, mais tout ça le baté pour na dorénavant, donc on a besoin moi ça il faut se corriger. Merci, moi respect ndenge l'homme ne dit pas plus que le lobby. Na lingi na annoncé bientôt le 30 août sortie officielle il y a frère Gelor album single naé na kombo ya Docteur Jésus. Je pense qu'on va aller à côté des régies soit na au extrait biso image oyo ya Gelor Malanda entre de l'États-Unis azobimisa album naé le 30 août oyo donc c'est-à-dire batnews tout na ba plateforme news tout Docteur Jésus bima total ba image. Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Gelor Malanda, votre frère. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La sortie de mon tout premier single, Docteur Jésus. L'exclusivité du clip sera disponible ces 30 sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis venu auprès de vous pour vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Gelor Malanda TV. N'oubliez pas de cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez la vidéo afin que les autres aussi bénéficient de cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Un seul mot de toi, seul les médicaments. Merci, je pense que élément où ça lui plaisir na Tita Diamani en direct des États-Unis émission élément où ça lui plaisir bongo na Zozo Luanda Pati Luanda Blani Luanda na kata salon Abi émission ça lui plaisir na Fallon Moussasa Ornella Moussasa yana leki ba ponana na ba sala ba camarade te na kata Houston émission ko sala bongo plaisir lisusu na mon vieux Alain Tungu Mpio Finanga kati émission ça la plaisir ya jarne site x4 kwenda su kwenda depuis zakenda mutamala masala raté motema ya mère Sophie Muzombo ndeko papi kulolo jour pour jour to moni mbala moko paf Vital Kamerhe centre Nganda point d'interrogation to yebaki ba osengela liberté provisoire mais to yebite soka so bela nini et comment les réseaux sociaux et pandémie partout dans le monde Vital Kamerhe dans l'hôpital à centre Nganda est-ce que tout le bas et ça déjà liberté ba pessier na sous coulisses pour population baté est-ce que Vital Kamerhe a raison à sous na prison bon motuna wana eza moi compliqué parce que ngana ça wana bon on a ça quand même omniprésente
naza pe omniscient te pona koyeba ke akobima bien eza nini toyebi te je nini à quoi il joue toyebi te eloko nini esalemi na katikati wana pona bon ndeko aza maladi non toapprendre biso ke non ndeko aza maladi asalaki bamalaise tout ça bamemi ye na hôpital jusque là toyebi te azanga na hôpital obi basi bazongisi ye na prison bon soki tolobi ke est ce que eza façon ya kolibere ye so eza na façon balingi balibere ye bon nayebi te seke bamoni aza non coupable so va libérer bon so va mona non coupable mais ceux qui peuvent zongi parce que jusque là tu dis que ça na 20 ans on va comme lié à ça la 20 ans hein bon procès na bientôt là calamité ceux qui le 8 septembre je pense les 18 plutôt les 18 bon tu éviter question tuninga ils ont un peu na moni na place nako eloko pena concret nako bimisela yote concret plutôt mais na ebika eloko mo esali wana ezake ndeko wana za prisonnier bon ça va ndeko papi kololo soki lelo justice congolaise avandi alors que bon na nyo surtout les gars qui dossier à 57 millions il y a projet chef de l'état il est qui babimisa ndeko kamera pona yo zubani na ebita na bien on est mesure de grâce oh mboka salier non pona yo tant que peuple congolais na o nyo surtout les gars ba procès ndenge salama lelo babimisa kamera olobani ba ko bimisi bon na ebité Christian est-ce que va pour cause la pour ou bien contre les amours passés. Cause la pour ou bien contre les amours passés. Na habité au moins dans le Babylone sous les lots congolais n'y soit commis congolais soit sali droit. Côté la réseaux sociaux congolais n'y soit sali droit. Et là que ce banque c'est n'amboka au pour le mai angoana. Mutu n'y soit sali droit. Donc oh yo kangi olingi pe l'état kangaye. Au moins oh muté mano kangi. Yo po olingi pe l'état ba kangaye. Ce que oh muté mano libéré olingi pe l'état ba libéré. Donc mon so ba libéré oh yo. Pourquoi bo libéré oh yo botiki oh yo. Donc ba éviter que musala ne soit na justice. Donc les Congolais le lobo mutu nyonso ayebi droit na mama oya bilanga ya kasi botiki oyo kasi bokangi oyo pona nini kasi pas ça innocent ba so ça innocent obe ba dossier mususu ba sambisa ngo to la dossier ya mutu ya kuluner mutu so kisaki yeyo ye paye oyo non c'est un homme politique faut que ça fait beaucoup de sagesse même après Vesali ba ko memango boyete parce que c'est un homme politique donc to éviter lobby na ye eza ndenge nini donc mo so sambisa mutu bongo il faut que ça la mayele yo c'est la preuve le gola mutu mo yibaki lipa yibaki yango yo ye paye yo papa lipa yo mutu yibaki yango te non ba sambisa bongo te donc c'est ça le problème to komi biso nyonso lelo congolais tout a komi mutu à droit na ba économiste na ba commerçant to komi so ba droit biso surtout baratique na éviter obi face mboka tomber lelo mon frère Christian na biso et comme ko bangisa et comme ko bangisa mutu nyonso ayebi mingi mutu nyonso mutu oyebi tango bible lobai ke bato belé te basala ba enseignant na comprendra Jacques dans livre Jacques ay bo misala ba enseignant te pona jugement abino sala makasi donc na comprendre pourquoi bible boya ke loko wana obi na yo comprendre loko moko fallait pas bato nyonso ba ke na université et là compliqué mboka yango wana bato belé fallait pas ça ba université na bisu yo na mboka oyo to ba universitaire mususu na habité non moni munyo so to ko na boyebi. J'ai étudié, je suis aussi un universitaire. J'ai fait mes études. Je suis docteur. Je suis licencié. Et là, je m'emboga oyo. Oui, na comprendre. Il faut que nous soyons tout à fait classe. Oui, période akala. Papa n'a pas de problème ni pour ani. Bah il était parce que tellement belé. Nous sommes à Kassafou, nous avons lumumba bazoé là-bas, on va dire makaka. Tout va non le moment, on dit makaka. Mais les autres ont un problème moko. Ont un problème moko lelo. Ndo monika la mundele avaji asambisa mutu mwindu abono be osambisa yo biango mundele ka no sambisa mutu mwindu te tango gombesa kalina mundele ko sambisa mutu mwindu te so mutu mwindu azana problème ba ko tinde pa ya vie nyangara we vie nyangara nda ba no sambisa mutu mwindu avec mutu mayele mutu sala droit kala ye yene be ko sambisa ba problème na biso mutu mwindu okay so mundele soki oye yo mutu mwindu bene ba problème bene ba conflit na bino et pas mundele tela bia bokene nyangara akata ndebe soko mo nyangara akata bimata bokene nyangara akata siko nyangara akata wana amu wana musika bozo yadi nyangara akata ozo comprendre mundele jana musika tanga mona bozo ya nini nyangara akata siko mbala moko mutu mina kaseke saka ejir o comprendre so muninga na yo nyangara akata o comprendre Bona nini kinyangarakata bimaki kinyangarakata nde yango yo kisasa kinyangarakata oto freze kinyangarakata
c'est-à-dire mutu nyonso osala na yo zana osala médecine bado bakati likambo ya papa na biso Vital Kamerhe baza basali droit yo fanda yo observer bango no bayebi loko bazo sala kinyangara kata ndezo sala yo vous comprenez mutu asali nani commerçant na zandu azo kondele pe makambo ya procès bato na batiki passer muku na so basali nini wana te bayebelo basali te wapi ba preuve nyangala kata. Merci de Papi Kilolo. Je pense que nyangala kata nini de Papi Kilolo lobby est injirité et ça vraiment analyse moi synthèse am keto comme vraiment ko chité na suka émission na biso. Je pense que na zara na sengo bino bibo na sengo toto za bongo na ndeko Papi Kilolo l'homme dédié oyo a pesa biso makambo afungola toujours makambo pona ko édifier peuple de Dieu, ko édifier population congolaise, ba diaspora partout dans le monde. Je pense que cette émission va faire plaisir à mon privé partenaire, maître Didier Skumingu Motema Chantal Ntiku, Lena Mabe, Naba Bango, Benji, Gandini, na Hervé Kumingu Chantre Didier, et monsieur ça la plaisir, bongo mingi. Na Christopher Kanuka Motema Chilite la Rose na Kata Suisse, et monsieur ça la plaisir na maître Christian Moussombe, maître propre, maître swag, et monsieur ça la plaisir na Bofi client na Suisse wana, et monsieur ça la plaisir na Bristaline Mwamba, et monsieur ça la plaisir sous Makasi bongo a na moni Chico Alcatel Motema Clarisse Makasila. Chico Alcatel Motema Clarisse Makasila bientôt samedi au cas conseil mozobeta malakata France wana na bokasi bongo ya Chico Alcatel équipe ese ebele ya batune so kitambo conseil eza Emilia invité et retier watana beto kozala wana batebe ba kozala wana en tout cas weekend kitoko bokine déjà to comme na suka émission de Papi Kilolo question suka lelo tomoni libération ya pasteur évêque pardon Mukuna bat ba tuna Tibola à perdre Tibola azaki na raison dossier viol et le moins ndengenini pour tout le monde évêque Mukuna azala libéré ou ba libéré mais évêque Mukuna sali vidéo na yemoko on a zo les sons tout à l'heure bomona a kumisi makasi le président Félix Tshisekedi tout le monde tribalisme quand ça ko jouer ou bien justice ndekati makambo bien justice ndekati makambo nango on sûr naza siko na tu ebisayoti na inazala nyankara katate na tu ebiswango déjà parce que justice asali musala na ye ngai na sala droite justice ndasali musala na ye oyebi docteur sokuti docteur même asa mwana moke parce que no mutako pero ye wana yoko douter na age na ye pour lui topisa ka ba au docteur confiance asali liyo kisa ko komelo pe poison ordonnance oko somba ko pono mela obi so banini papa tika docteur yemo mutako melinga donc on a confiance pour lui topisa ba juge na biso confiance wana te o topisa ba docteur na ba chauffeur mutazo mema yoko za la pe auto kumbande lelo mettre mazaka na kecha jaune yoko timbala moko ozu vi na yo o hypothéquer ye. C'est-à-dire que tu vas bêtir mon amir. Na yo beaucoup fi. Mais autour ni te que papa yana ko na mutuka na yo. La ça na ba papier. Au sala auto école. Yo so trop chauffeur bongo. De taxi. Mais confiance on peut ça non. Au suffit no mo pesi ofandi. Tout ça la paix ba magistrat biso confiance ou non. Tu peux ça confiance non. Et ça tribalisme te. Yo ko na mutuka to na ko la chauffeur. Mon frère, to tika biloko wana. Pasteur Mukuna bango de ba yebi dossier oyo il faut koya. Mami Tibola ande on a biso amwasi so que ça là qui viole ndeko nanga ba violera moto 4 fois te yeki yo kiango déjà mingi hein ba tshelo bina munduki lelo ba viole yo lo ba benge yaka susu na ya ko viole yo na tshelo su munduki o yesu su mbangu ba tshelo su munduki mususu ba viole yo pas tout ça la série non c'est-à-dire que est-ce que bakambwana ezaka makampora passer Mukuna a muluba hein so azali même mukongo ngaba libérer te tout ça la série on a vraiment une limite hein te yoka remerciement sur le bac remercier chef de l'état mutnyo même période mutnyo même période ya président so Kabila oya choleka hein sur ba bisi la prison on remercier le chef de l'état to bien ngobso nyoso remercier qui paraté ça c'est bakanga ki ba libérer ça que muluba te et on dit que dossier on est flou ba libérer ba non et ça va muswahili période wana ba libérer qui parce que on dit que dossier parce que même en viol so bo tirer attention biso news de ta prison oui bien bon so to dit que ba biso ça va raison na ba viol et européen ça peut dénoncer so basi mutu makasi et comment muket so boy na yo nye ba muta boy na ye amoni que ngana relation to continuité akimi mbangu a violanga c'est-à-dire que bino news so lo ba bon se retrouver na makala on comprend pourquoi
biloko mosusu bakata yango bongo mpona badécourage mpe bandeko mosusu oyo bazonga bamonte bapièce ocomprendre mutu déjà boyebani na mutu na plusieurs fois komo ozomisa yango viole lelo biloko mosusu bakata yango bongo mpona badécourage bandeko basi ebele sino te na yo lobi tokutu na makala nini o aviole nga mais nga na mona bino chaque jour ote abana ndoko viole nga pour finir bandeko wana bana basi mingi bafille mingi bakofungola misu bakoma soki mutu aboyi ye ate on comprend donc il faut pas katango bongo pour na décourager pe bateau bazo monter ba film mutu so zane bazana alingaka nde anuire carrière no Christian azana posa ka anuire carrière na yo aya mitiki ye moko on comprend yo moko pe bika kesala na bongo tango ke yuna lobby amisi yango viol era ba kango ko benga onimi qu'est-ce que justice non il faut passer la bateau wana bongo bande so basi musu basala bango bongo pour na décourager bango parce que Congo ke ba eloko comme un cop biso na Congo to ko sabilo ke bele cop ce que va passer muko na sali prison c'est la qui prison vous sali prison ba comme cop ba ko s'arranger ba beta siko yo muto ah osongo matana moi succès ba beti yo loko wana so ko pays au muscle arrêté aucun prison c'est ça le problème. Très bien, Ndeko Papi Kululu. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, ma salutation, na lombango vraiment, bazo sinele biso mangonga. Moi, ma salutation, na batuno balandakayo, na batu balingakayo. Au PCP numéro de contact, non, malgré ça, ils ont affiché na bande de l'écran, mais au PCP numéro na. Merci na pese bambote mais le fana lobaka loba fana loba yango na ebité likambo ya ko destituer chef de l'état na mboka oyo komi lokola moi nzembo moko bimisika obi ke banda na botama na oka mutu parce qu'on va destituer chaque mois chef de l'état va destituer et comme nini yango le bela bango botalo c'est ça et comme nini yango so pe mutu na ba sa bon profiter na bonté na yete est-ce que période ya Kabila 18 ans so mutu mo aleki na TV ba c'est déclaration que non faut pas destituer Kabila azate yo parce que 18 ans na sala bererte yo kasi 18 ans Kabila saka bererte yo sumona ta pasteur mo be mutu mo leki na TV quoi pasteur mo na TV amisa ba article mo boyo a violer boye ba destituer chef de l'état et comme nini yango na mboka oyo finalement c'est quoi même en France est-ce que ça nzembu chef de l'état c'est une grande institution parlement coûte ça la berere yo sunu ba kanyango déjà vous comprenez mais pourquoi les locaux comme nini na osenga vraiment la bandeko moi minimum il y a respect na chef de l'état minimum il y a respect na son excellence Félix Tshisekedi minimum il y a respect c'est que parce que il le français parce que ça a droit au jour moi article moko boyeleki na TV net pasteur wana ceux qui pasteur ceux qui Théodore Ngoy aleki na TV aleki asali moi ceux qui point de presse oh non destitué est-ce que bika sera docteur en droit là bika docteur en droit c'est un professeur mais bilo ko nous sommes à la période de 18 ans amona ba oza si article le BC à l'okota papa attends article na solo ba boyi ba tu ko misama nzaka lelo ba profiter na calme na maîtrise na bonté ya Félix Tshisekedi ba pas profiter na loko wana te ça faiblesse te ba profiter na ngote pona mutu azuma article na sali aleki to destituer c'est une grande institution ce ko destituer le yo ko cherche mboka oyo oyebi période ni to kokota Ndeko Papi na moni ke komuko malakanda vraiment nazoka to maloba pour na comprendre que komuko malakanda makasi mais pesaka moi ba mbote rapidement apesi mbote na bandeko nyonso balandi biso mbote na bino moya taka bakombo ezate bata tellement ebele ngasa na kanda te poko mina kanda te omoni bilo mususu ba osala yango e komi ko sala pe bien te même osala droit batumi basala droit bandakala mais lelo batunyo so nde ba misi siko manzaka na bango pour mono ndire basi président moko boye il a laissé aller vous avez trop fan Tshisekedi na Katio Maloba. Je suis arrivé à la fin de cette émission si bon mona ki image oyo sali bongo plaisir kitoko to même na bokasi mongo ya réalisation ya Swana on a bien que bongo CG ya groupe ya Batista émission ko sala plaisir na pi petit na dadi yanke Maxime Dengoye émission ko sala plaisir na Masia DJ Solo DJ Swag émission ko sala plaisir na ba modéliste ne so ba aller petit na Naomi grâce matoka keba ba botepele kebeleti ana komi na suka soki bomoni tolobi mabe to tuki mitema na bino bolimbisa s'il y a des suggestions il y a des remarques ba commenter et surtout na bino to sana opération abonnement ko rater tant tali vidéo au seki aux huiles quelque chose s'abonner et cliquez toujours côté like et que ça ga like yende ndongo na lo bani sona comme na suka chikicha cha cha